Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour. Bonsoir. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bissopé par la grâce de Dieu, tout va bien. Et shalom, famille Libota, beaucoup tana noto solo la mouke, famille Libota, beaucoup to partager. Bon matiselanga ba focus. Et ça là toujours biso bien, famille Libota ba shalom. J'espère que non, vous allez bien. Dans le baki lelo il fallait na sala moi analyse mouke. Pour na biso ba toi famille Libota. Je crois toza na série na biso encore toza na film na biso tozo la na Bellevue TV ya Spiritas. Avant Spiritas oyo utaki kosila ezalaki crime de la noblesse. Voilà. Merci na nuna bandeko nyonso o baza ko considérer biso. Merci pe na bandeko nyonso bazo komela pe ba o baza ko benga, vraiment merci. Merci na ba partage na bino, merci na ba j'aime na bino. Merci vraiment na soutien na bino, nzambe nanga amona bino, nzambe nanga apambola bino. Voilà la grande famille, toye na nto sur la muke bandeko. Toutaki kosi sa film na biso ya crime de la noblesse. Bandeko film wana ya crime de la noblesse, je crois tout ça il a qui en pe analyse ça qui film moko o biso nyonso, et très souvent to se pelaka na ba film nyonso Bellevue a côté c'est la biso na Bellevue TV. Tout se pelaka vraiment ba film ne nyonso bandeko etapaka. Film pour ne pas ko citer ba film nyonso to landa nazolo bakaka film o to uti ko tala récemment ezalaki crime de la noblesse bandeko. Crime de la noblesse, to bêta qu'on avait tapé fort. Film wana etalemaki pas comme possible. Je crois na lobe la ki angopé na analyse asuka o na salaki na lobaki ke non donc na félicitaki kutu na lobaki kutu félicitations à nous parce qu'on avait tapé très fort film wana kendaki. Donc ti na 10e épisode et betaki ba 100 et quelques ti siko bato bazo talango to komi na film na biso ya Spiritas bandeko. Film ya Spiritas atanga moko nazo bangango ya donc naza na somo ya koloba keno mokili se baby Bellevue ayeko fungola batu mémoire. Bellevue ayeko sunga ba jeune fille o ya matalana. Bellevue ayeko sunga ayeko aider ba jeune fille o batala kaka mosolo. Bellevue ayeko sunga ba ndeko na biso ya basi oyo bazana ba vie à vitesse. Amona mutu kaka bimela ete keno alingie mutu azana ba montant akei. Ozomona mobali azolaka yo atuni yo apeso combien pona yo osuki na noza limité peut-être ya koloba $200, $300, $1000, mais ye ayebiso ke non, je vais multiplier les $1000 ana yo senginga. Je vais multiplier ça na opesa yo, mais ma ye le kaka ya kozonga kibomoto ya koloba ba mbongo ngo ya kokaba boyeza nini. Bellevue ayeko sunga tala ndenge mwasi oyo la fille oyo akendaki pas Alain et ce qui est pas Alain et pas papa Serge kosa soki 4 jours pamba jour asuka montango balakaki ye il fallait ba pesa ki pe yango te. Par contre akomaki nde ebembe ba boma ki ekoboma
aye bayebisi aussi jour na yo aussi là samedi mais vendredi déjà na kopeso ba monta na yo na kopeso déjà mbongo na yo malheureusement na mbongo yango pe azwaki te lolendo pe atie na kati ya ndako elobi ata papa Ibutu na mama Marie balobi azalaka ata na biso bien na kati ya ndako balolendo banini tolingi ata tofungola ye tokimisa ye tofongoli akima me aye na lolendo likolo akomi kotia banani bacondition na kati ya ndako matakita bango mpe bandaki kotala na miso et à la fin des comptes babomaki ye papa Serge bandeko filme wana eza très profond toza bato moko il faut totala filme wana il faut tosala donc maximum ya partage po esunga eza révélation moko boye Bellevue aye ko révéler pona ko sunga baleki basi bana basi ya balokoso ya monde lelo balinga ba matalana alingi kozana iPhone alingi boye donc muzela mukuse eza kindumbo bimana papa moko boye azana bambongo pazo fung a peso bambongo ebele donc atako kanisa wana ya koloba ke non bambongo ngo kokabilanga boye ndeni papa ona kati ndako azana mwasi te boye idée wana eza te vous êtes plus focalisé na mbongo wana ezo uta wapi mbongo ya mabe mais bandeko nazo regretter na otala boye film o touti kotala lelo eza déjà na 2 heures du temps 8000 cas 8000 vies pona nini soki biso tokosala promotion te biso tokolobela ba film wana te bomona te tolalisa masolo kombo wana ya focus eza nini kombo wana ya focus eza to se focaliser na Bellevue TV malgré to yaka na ba makambo susu awa tout ça les yango analyse oui eza mabete mais toza pe plus focalisé yo wana olingaka Bellevue TV yo wana osepelaka na ba film à Bellevue TV mais essaye de partager bandeko monde lelo eza monde moko boye eza na ba vitesse tozo mona ngo bandeko mona mwasi asala ke eloko te ndeko mwasi asala ke eloko te mais bambongo ba iPhone mwa Jeep azo ba pe kuna bambongo lokoso ya kobima na mibali lokoso na mituna nanu vini ba déguisé na film oyo bien ndenge nini parce que na omone penza na esprit wana bota kaninga zo bima na bibeme na elongi pe baby bota elongi ne awa bota pe na elongi ne ya crime de la noblesse eza ndenge moko te c'est comme si ba déguisé na film oyo pour plus ya kosala musala ya kindoki musala ya bien te elongi se ekomaka mabe non oye bate soki vini makiyaki ye na film oyo bandeko bo aimer bo partager tozo solo là je suis venu juste pour na kosala promotion ya film oyo Esperitas et toucher nga mingi et pesinga somo a mokili et totali monde ngo ndenge ezokende lelo bandeko na olobela plus ka ba jeune fille parce que otali pe vini aza pe na fille moko azobima na ye o azopese bambongo ka fille ngo makambo donc pasi maintenant pourquoi pas ndeko yo zana ndeko peut-être ozana poto ozana ba ndeko ozana ba cousine ozana na ba nièce ozana ba ndeko na kini kuna ya basi ato yebi keno bango basambelaka tindela bango kaka lien ya film o balanda efongola ba mémoire na bango batambola na kobanga ezaki film moko il fallait zana maximum ya partage kutu na yeka pona osala promotion ya kono les jeunes filles bana basi papa Serge aboyi bandeko ne bavanda na ndako na ye na bato ya misala oyo bato ya misala Ibutu na mama Marie bato ya misala bayebaka makambo na kati ya bandako bandeko noki na somo na ye kaka juste pona koyebisa bandeko bosala partage ya film oyo ya Esperitas monde se komi mabe tindela ta peut-être leki na yo ata nano ayebi mibali te ata soki azana na âge moko ya puberté tindela ye epese ata somo ayeba ndenge kotambola bandeko mbongo oyo nani vini na papa Serge bazana ngo bazana misala basalaka te misala na bango bazaka makasi ya kokende na ba morgue vini ekutu yake na kande na ba morgue
papa Serge ye azwaka nde basi baye na bapale na ndako ne avandi na bango 4 jours ayebisi ke non nakopesa monta boye après okokende na yo boye après nakobenga susu ya mais okozonga lisusu okobima te okokende te otika nde ebemi na kati ya ndako wana. Pourquoi pas nga na yo to partager film oyo vie ya baréalité oyo tozomona lelo ya monde ya vitesse ya bandeko na biso basi. Nayebi te soki nalobi mabe bandeko famille libota bo matisilanga ba focus to sungana na talaki na bi pourquoi pas to komi déjà na 6e épisode kutu nanu ya liboso na nezu même pas sans vie. Or crime de la noblesse to betaki yango dada tozonga esusi mapoani bon na te keno bozo ba te keno plus ya ba visibilité ou encore plus ya ba film ya belle vie ezo mata ba 100 et kende peza na ba vie ezo mata ne pesa rapé ba to mususu vertige sko biso to lembate nga na yebisaka bino ne na zabo soki na silisi film na vandi na nga na zali lokwa kosala te peut-être na prier na nga na sisi ko prier ndenge zala kaka otala na zongi saka ba film a belle vie à part kotala film ya dinana na koma pe kotala mingi gesho irsil peshanga za kuna ada donc nazala batu o natala ka ba film bandeko bosunga film oyo ya Spiritas eza esprit bandeko na biso ou encore bandeko na biso ya basi na okioloba bandeko soki na obito loba biso nyonso toyebi eza ta likambo ya koloba te ke toyebi ke non lelo na Congo na biso bandeko basi balingi vie ya prestige ya matalana trop mwana muke azokipe isusu mutu akobima na ye te mpona nini azotalaka mbongo ntango akozwa mbongo wana yaki kosala nango matalana asomba bilamba alata à la fin des comptes ntango azokende kobima na mobali yango oyo azobima na bibembe sor na ye kozala nini plus tard. Mibali pe bayebi ke no mwasi bazwaka ye kaka na mbongo biso basi bazwaka biso kaka na mbongo wana tokosa te biso basi bazwaka biso kaka na mbongo mena filme oyo ekosunga atake olingaka mbongo talaka pe moko dutaka pe est-ce que balaro eza bien est-ce que muto na kende na ye nde filme oyo ekofungola bato mbongo nyonso eza ya kozwa te mobali nyonso aza mobali ya kobima na ye te maintenant comment est-ce que nani famille libota bozozanga moya ko partager film oyo premier épisode ebeti 104 eza film moko ezosala chair de poule mais eza na leçon ya kosunga bandeko na biso ya basi na nsima nano bapapa na oyo bakendaka kolala na nini te na nsima nano mpona basi botalaka fio akendaki kokufa na kati ya ndako ya papa Serge botala ta bino moko lolendo mpe elobi ngai oyo ye moko mpe na miniti wana ayebaki keno samedi ntango azobima obima na bamontant akende kosala matala na ntango mosusu asala préparaki koloba keno ntango naokende boye naokendanga peut-être Dubaï peut-être nakovoyage nake soki Chine parce que ekoma challenge lakisa biso photo na yo na kati ya avion ebomisa bandeko boyeme bopartage bomatiselanga bafocus please bandeko lorsque tolobaka maximum ya partage ata émission na nga oyo soki oza famille libota please tosungana parce que chaîne na biso ya tofingaka te tofingaka te tofingaka te tala Belleville ibalaki kokota kuna sikoyo akomi na morceau dire famille ekomi kotelemela ye pourquoi azoya sous église te
pourquoi azoya sous église te na oyeba te soki vini akozwa délivrance côté ya famille ya Belleville so pe ndenge nini parce que famille ya Belleville bango batelemi kaka na mama anina na milo batelemi kaka na makambo ya prier église. Pourquoi Belleville bazwa yango air moko bandeko Belleville soki otali na filme mama na ye mama ani na mama leki na ye mama nani mama milo baza plus basé na église. Belleville musala na ezaki na église asungaka église makambo ebele donc azaki mwana etonga mwana église ake kobala mutu oyo abimaka na ba mort eza pe leçon place wana. Comment se fait-il que no Belleville azaki mwana oyo asambelaka bazwa révélation te mais maman Annie na maman Milo baza na sens moko boye oyo ba pressentir elo moko bien te pas vini dès je crois dès le premier jour bakendaki pas Belleville premier épisode je crois nyonso ne ezolakisa ke no soki oza na nzela ya nzambe oza na église mutu abimeli osoki abala yo tuna pe volonté ya nzambe tuna volonté ya nzambe parce que papa Serge aza na mwasi te na kati ya ndako na ye soki pe aboma mwasi yango toyebi te siko Belleville sort na ye kozala nini epa vini awa famille ebandi kotelemela ye mpo na makambo ya église alingi pe Belleville leki na ye abenganaki leki ya Belleville alobi aya kovanda na ndako te soki bakomi kokoinse ye makasi akoboma Belleville te parce que aza mutu lisusu te siko filme ya boye bandeko oyo totikala na kese toyeba sort ya Belleville te toyeba sort ya Vini te toyeba sort pe ya papa Serge te tozoyeba pe sort ya bato nyonso tu te. Pourquoi pas kopartager? Pourquoi pas kopartager? Parce que Belleville ndenge aza déjà aza mutu moko déjà basi bazwi esprit na ye parce que azo bimana mutu oyo alalaka na bibembi. Esprit eza wana spiritas. Malgré aza na besoin kokende na église mais aza bloqué pour na mobali na ye. Wana pe nga na tirer les sons. Ya koloba ke no ya asambelaka. Pasteur amonaka te ke no mobali yango ya zo ya kobala nini nyonso wana eza les sons. Tu sais, film moko il fallait taper fort, il fallait jouer ma vie ebele. Bola libo ndeni. Bola libo ndenge nini bo partager comme ça na bandeko oyo ba bundisaka Belleville. Ba ya kotala bazo ba idée parce que belé na olanda ba film ba to belé bazo ba idée belé pas Belleville mais ba okoma kate. Famille bota toze belé, bo ça la partage. Ngane na zabwe na ba mama na ngam susu famille libota baza au moins baza belé au moins la pe bati ba otindela nga ba lien ya film soki ekoti fama ba mama za ba pambola bino au moins la pe déjà nga na zalaka déjà pas na zo zela 17h30 pas déjà na sina koti na Belleville TV soki na za na ndako soki za ke non na ok prière na za déjà na sina ki na yo ta film peut-être na sima. Je vous dis, nazorata batota 5 na jour moko soki film ekoti ya famille libota. Ngai déjà na tala film au moins déjà ba otindi la penga. Au moins déjà naza déjà na kati na zotala. C'est ça, maximum ya partage. Le maximum ya partage et ça bien la grande famille. Film oyo totindi la ngoba ndeko batala. Ba mona mondo ndenge zokende lelo. Nani oko bimana ye mbongwa nani oko ndima kolia. À la fin des comptes olingi obala sambela nzambe ala kisa yo soki ezapeli bala eza volonté ya nzambe. Bo aimé bo partager bandeko soki na lobi mabe bo limbisanga
c'est parce que na Monica épisode à liboso to komiti na 6e épisode à liboso na ne komi même pas na 100K. Oh to uti kota la lelo 2 heures du temps to ça na 8000. Pourquoi pas toi kolobela? To koyaka boyo ki kuna te balobi boy bande ko bota la film maximum à partage maximum à j'aime. Bino bongo. Bola lisaka masolo boy ndeni. To sungana la grande famille, to sungana chaîne na biso eza ya donc pesa biso ba film ya bien. To sunga de bouche à l'oreille. Alors bah maximum ya partage et ça bien. Voilà, biso kutu en Afrique d'ici ezaki férié hein. Ezaki férié, ezaki ba vote hein. Élection ezaki lelo. On ba te so ba proclamer ngo so ba loba pe ka lelo na ebité donc ezaki vraiment férié. Makabino so ezaki ya okanga. C'est au moins ça. Bo aimer bo partager bandeko, bo aimer ba analyse na biso pe bo partager kango et ça vraiment ka bien. Toza on a ka pona ko se soutenir biso nyonso. Alors toza famille moko. C'est au moins ça la grande famille. Bo aimer bo partager maximum ya ba partage. Il y a ba film toza là et ça vraiment biso bien. Alors c'est au moins ça na komi na suka pona zobino vraiment tant moulaité. Naomi P. Pardon, Naomi oh, na ebité so ba sala na matière nini. Dako azomona ya ekuna na Naomi. Mais na sepeli pe na dire ya dako na leki na ye Alex vraiment. C'est au moins ça bandeko, na komi vraiment na suka ya analyse nanga, je vous aime bien. Bisous, bye. Bonsoir. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.